ezosala pasi mingi na motema, ezosala pasi penza pe mawa. Komona mwasi kitoko neti Peniel. Soki ozosolola na Peniel bongo, soki ozoyoka makambo mosusu Peniel oyo abimisaka, okanisa penza mwasi oyo aza na mayele, mwasi moko ya sagesse makasi, mwasi moko ya maturité. Mais makambo oyo Peniel azosala, to makambo oyo Peniel akomi kosala bandeko nanga, ekomi kosala pasi penza ya makasi. Bandeko nanga ezosala pasi mingi na motema. Komona Peniel azalaki na bitumba, eza bitumba ya ye na papa ya bana na ye. Ka ndenge biso nyonso toyebi papa ya bana na ye azalaka pasteur Mike Kalambai, ye muto abala ye. Mais lelo oyo ekomi kosala pasi, komona Peniel bitumba na ye akomi kokotisa batu nyonso. Ya mabe penza makasi ekomi tina niveau akende kotouche na place oyo basimbaka te. Tina kombo ya ba président lelo oyo ekomi kofingama epa ya Peniel. Toyebi ke eza na batu mosusu kande tozalaka na Congo na biso. Sana batu mosusu bavandaka penza omona na ba Facebook baokomaka baofingaka président. Eza na batu mosusu batombolaka président. Mais komona makambo Peniel akomi kosala bandeko nanga ekomi kopesa penza pasi ya makasi penza na motema. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza na memeli bino Peniel Samba. Peniel Samba ebele abatutoyebi ye aza ex mwasi ya pasteur Mike Kalambai. Aza mama ya bana na ye, mama ya Shaddai et Ezayon. Bato ebele toyebi deja kombo ya bana pasteur Mike. Bandeko nanga lelo toye kosala émission, eza émission moko teke toye kotombola Peniel, to toye kokumisa kitoko Peniel, to toye kokumisa sagesse to maturité ya Peniel te. Lelo oyo Étoiline Inès TV aye penza na sango moko ya pasi pe mawa. Sango moko ezosala mabe penza makasi na motema. Avant na kota na mozindo ya mwa makambu na biso ekozala malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que tosalaka ba émission ya sika, batu ya sika pe bakotaka. Yango na eko sensibiliser bino. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kande na lobaka ezalaka toujours malamu mingi soki ozolandaka biso zala penza ya kovanda. Zo penza kiti vanda na yo na système moko ya bien. Bambote nanga na ye moko Linda Bukulu ya balinda. Bambote na ye moko Madame Judith Diampovisa. Bambote na Mama Céline Kaba. Bambote na Madame Marie-José Chala. Bambote nanga na Madame Sidonia Siala. Madame Grace Poi. Bambote nanga na ye moko Madame Marie-José Mafuta. Na pesi bambote na Mama Joséphine, na pesi bambote na Mama Tina Sambia, bambote nanga na Mama Titi, bambote na Mama Eugénie Zemanga, na pesi penza bambote na Mama Nabiso Christine Lonongo, la Mama de Grâce Luzolo na système moko ya bien. Bande konanga lelo na memeli bino Peniel Samba.
nini ezoleka makambo nini esali ke non lelo to ya kobeta masolo concernant Peniel Samba. La famille eza na ba makambo mosusu. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi et kimayo ki mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti. Tozali na gamme complet ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozali na problème ya hémorroïde interne, topé externe, papa, maman. Kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker aye penza na ba solution ya kilikili. Gavker aye penza na ba solution ya kafu. Gavker aye penza na makambo moko ya kitoko. Na Gavker bika na yo libela la famille na système moko kaka ya tokos makasi. Bandeko nanga kande na lobaka chaque jour eza na ba makambo mosusu soki famille et aussi sa makambo wana. En tout cas l'état il faut asilisa makambo wana. Makambo ya Peniel bandeko nanga, je sais que tant de personnes ba kote la ka Peniel. Ebele ya batu na mona kata na ba Facebook. Batu ebele. Auparavant tango Peniel ayaki na makambo na ye concernant pasteur Mike Kalambay. Pasteur Mike Kalambay ndenge bando beta ye ayaki na ba preuve ya ba photo. Ayaki kolakisa sur les réseaux sociaux. Combien aloba kindumba ya pasteur Mike Kalambay? La famille, la plupart, nakoki koloba sur 100%, peut-être 95% ya batu, et côté la Peniel. Quel que soit bande konabiso ba Congolais bazaki na Congo, quel que soit bande konabiso o ba voyager, batu ebele ba côté la Peniel na niveau moko somo. 5% ya pamba. Nde écoute la pasteur Mike Kalambay. Combien ya ba life basale la pasteur Mike Kalambay? Bato ebele. Mais quand ndenge biso moko toyebaka, vérité to réalité, ata soki okundi yango wapi, o mata okita, ezalaka toujours na jour nango moko, oyo vérité ebimaka na poasa. Lelo oyo vérité komi kobima na poasa. Vérité ya makambo ya Peniel bandeko nanga ekomi kobima na poasa. Sikoyo nga naza penza atakuna te. Makambo oyo ezokamusanga eza ya komona keno toyaki komona biso nyonso foto ya président na biso oyo to respectaka, oyo mboka e respectaka. Bible yango moko eyebisa biso to respectaka bakonzi na biso. Ata soki olingi président na yo te, ata soki ovota ye te, soki oza mwana nzambe olandela oyo Bible eyebisi yo ya ko respecter basali bakonzi ya mboka na biso, parce que nzambe ye moko muto a plaça bango bazala ba président. Toyaki komona photo ya pasteur Mike Kalambay na couple présidentiel, couple ya président na biso, président Fachi na mama Denise Nyakero. Tomona na pasteur Mike Kalambay directement. Peniel aye kozwa photo wana, akomi kokote lango.
Penyel abandi bisala sala na biloba loba na ye. Penyel akomi koloba mabe po na président na biso. Comment ça fait-il que ye président na biso akoki kokangisa photo na mutu neti Mike Kalambai? Bandeko nanga loba ebele, moyen na loba babiloko wana ezate parce que ezana babilo mosusu premièrement en tant que moi na nzambe, soki na répéter yango, c'est comme si na ko finga lisusu pasteur Mike Kalambai. Et Dede, kande na loba ka chaîne na biso eza chaîne moko, bana pe balandaka ngo. Na boyi na ya kobebisa bana batu. Et de 3, YouTube ezana ba parole mosusu soki otie yango bandeko nanga vidéo ko lekate. Il faut que mona ba makambo oyo Penyel a lobby. Pona ye a regretta pourquoi président na biso akoti kokangisa photo na pasteur Mike Kalambai. Parce que pasteur Mike Kalambai aza mutu mabe, aza dinte ya kozalaka pembeni ya président ya kokutanaka na président. Siko na makambo wana, ole afinga ka ndenge amesana na eko finga Penyel, amesana plutôt ko finga pasteur Mike Kalambai, akomi ko finga na président. Yango ba Congolais pe basiliki. Ba Congolais ba lobi te, trop c'est trop. Moi suis alekisi. Afinga, bande konanga. Afinga ba pasteur, nani afinga te. Akenda ko finga ti ba pasteur Marcelo. Afinga ba pasteur Roy Bondo. Afinga ba Deborah Lukalu, afinga ba Sandra Mbui. Mutu o penza azoboya ko finga eza kaka Rosni Kaiba. Nde naomona aza donc alingi penza ko finga ete. Me batu mosusu wana asi a simba bango. Bandeko nanga Penyel akomi kolekisa. Na oyeba te, tango osala ba makambo yo, famille na ye ezomona te. Ata soki mwana na bino azana problème ya mutu. Kandenge biso nyonso azana dépression. Bandeko nanga, dépression ya Penyel ekomi kolekisa. Ya Penyel penza la famille ekomi kolekisa. Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku, ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata mokote. Andeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit, soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o izali affiché pour na beaucoup plus de détails. Bande konanga ba mapango akoteka yango yo. Balobi eza nango moins cher. $350 ya pamba ozana lupango. $350 ya pamba. Ta soko lobi ke non, ngana zana posa na somba ba parcelle soki 10. Yo moko kaka. Ngana lobaka toujours pona osomba lupango ezalaka te ke non na somba lupango oyo batu baza ba mapango nyonso to bandako nyonso bomonaka. E bandaka musika omonaka batu bakomi kotonga. Batu bakomi kotonga monika batu bakomi na bango ebele. Ezalaka bongo $350 ya pamba bandeko nanga ozana yo na lupango wana olali pepele oyebike nini héritage ya bana na yo eza nango assure na système moko kaka ya tokos makasi. Bandeko nanga tozonga na makambo o tobeta masolo makambo ya ndeko na biso Penyel. La famille Penyel akomi kolekisa la famille kande na bando loba. Na minute oyo tomona famille na yete parce que soki famille na bango bando sala bango pe mabe tolinga yo tomona ta mama na bango koleka sur les réseaux sociaux pona koya ko senga bolimbisi. Awa famille ezoloba eloko te.
kaka tango bomona baokanga penyele wana batie prison to tango eloko ya mabe ekokomela penyele wana nde tokomona famille na ye tokomona mama na ye tokomona ya mosusu papa na ye bakomi kolela na ba émission mais tango azofinga bakonzi ya mboka famille ezomona te so bayebi ke no penyele ka ndenge baoloba ke no penyele aza na problème ya mutu mais en tant que famille faut bozwaka ba disposition ezalaka bongo tomona na bafamille ebele baza na bana baza na badepression baza na bana baza na problème ya mitu basala nde nini ezalaka na place surtout neti na baamérique wana na baamérique kutu na afrique oyo deja tomonaka soki mutu aza na problème ya mutu batiaka bango esika oyo tobengaka riyebe nde place batiaka bango kuna nde baopesaka bango bakisi kuna nde bazoteyaka bango kuna nde bazometrizaka bango ezalaka bongo soki mutu aza deja na niveau ya bongo aza mutu oyo bokoki kotika ye kaka boye atambolaka bitambola te ou sinon osala bamakambo moko ya munene bamakambo moko ya mabe siko mutu wa bongo ata bino batu boya kodefendre penyele keno pasteur Mike Kalamba il faut apesa penyele bana mutu wa bongo bopesa ye bana jour mosusu bokoya kosutuka kaka boye asi abomi bana. Je suis sûr que bela batu balanda video ya ndeko na biso moko congolaise oya boma bana na ye na machete bomonaki mwasi wana baotuna ye pe aoloba na ye alobi nazaka na problème ya mutu nga moko na bomi bana na nga parce que balingaki baboma ngai e okomaka na niveau wana bino bozo apuyaka keno pasteur Mike il fallait apesa penyele bana yango ezobelisa ye mutu te problème ya penyele azalaka deja na mutu de ma problème ya mutu depuis kala eza makambo ebandi lelo te siko soki mwana deja aza na problème ya mutu eloko akosala eza nini kotia ye place oyo batu ya mitu bazalaka place ya reyeb neti ka ndenge na baamérique wana bareyeb eza nango ebele epi ezalaka nango ofele en tant que famille soyo bomona makambo ezotambola bien te bomeki bokinki na kibonzambe bopriye mais bomona solution te ya motu ya to ya malamu ezalaka bomema mwana place oyo bomoni keno mwana koki kose maîtriser place oyo bino pe boko se sentir keno boza à l'aise na mitema na bino na bandaku na bino parce que makambo penyele azosala bandeko nanga jour mosusu tokolala aka boye tolamuka baya koyebisa bino keno penyele abomi mutu makambo ndenge penyele akomi kotambola bandeko nanga okotala ya ata na misu akomi na rage moko somo penza pas possible somo penza ya makasi donc aza mutu moko akomi kosala na ye bisala eza lisusu bien te en tout cas message la famille bo partager famille bozwa ba précaution bozwa penza ba précaution la famille eza lisusu normal te eza lisusu bien te ata muke te makambo oyo ndenge tomona ndenge penyele akomi kokende nango eza lisusu bien te ata na prison wana soki batie ye kane bakongole ebele balobi comme asimbi président bakangisa ye kaka kota prison la famille kuna kokote ozala kutu somo penzo tolobaka somo mwana mwasi oyo bisika oyo ya mérité okende ovanda ezaka na reyeb place batu oyo baza na problème ya mutu baza akende ovanda kuna bakobanda opesa ye bakisi ya dépression bakobanda olandelaka ye omona batu mosusu bazalaka soki akoti na ye kuna omoni mwa maîtrise ezokota mwa maîtrise ti ndenge okomona mutu azochangeaka parce que ya penyele donc dépression na ye ezomata kaka du jour au jour chaque jour eza lisusu dépression mpona bana na ye te ye eza dépression azongana na Mike eza dépression ya bamakambo ebele eza penza dépression ya bamakambo ebele siko babiloko ya bongo mwana mwasi oyo amerite okende ovanda wapi kana reyeb nde place oyo penza kovanda siko bamakambo oyo nyonso mutu akolandela ngo eza famille papa na mama baza na bango eza teke papa na mama bakufa te baza na bango nde bakotelema na makambo wana parce que mwana na bango biloko aosala bandeko na ngai
ezana batu mosusu bazana motema munene mais ezana batu mosusu bakokoka ko supporter te yango omona ka batu mosusu bazana bango kimia mais bakosala ka makambo moko ya munene mbala moko to un jour bokoya kolala ka bobola muki bokutika keno penyele babomaki ye babwaka ki soki wapi ekozala er mosusu bongo alors oleba makambo wana nyonso ekoma kuna en tant que famille ezalaka toujours malamu mingi so bomona mwana na bino aosala makambo moko oyo esalemaka te. En tant que famille il faut prendre des précautions. En tant que famille il faut botelema boltala nini tokoki kosala mpona kosunga situation ya mwana na biso parce que soki bovandi boye mutu akosunga bino aza te mutu mpenza akosunga bino aza te ntango ofingaka bato eza na bato mosusu ka nde na lobi bakosupporte eza na bato mosusu bakokoka na bango kosupporte te bato mosusu makambo mosusu elekelaka bango bato mosusu akoki kogarde na ye silence mais aosala makambo na ye dans les cc bato mosusu bazalaka bongo. Alors pour que makambo ya mabe ekomela penyele te pour que toloba un jour te que non si on le savait ekozala pasi pe mawa alors meilleure façon ya kosala makambo eza nini mama ya penyele le kaka na ba réseaux sociaux senga pardon na kombo ya mwana na yo tango senga bongo bozwa ba précaution kobeba mwana na bino na ba reyep mwana ke kovanda kuna balandela ye balandela ba makambo na ye nyonso soki ba monike maîtrise zongi mwana zongeli malamu wana bazongi si bino mwana na ndaku siko bino pe na ndaku ekozala devoir na bino en tant que parent ya kolandela ka mwana parce que comme penyala komi na niveau oya ko bando finga ka ba président penyala komi na niveau ko bando finga ka ba pasteur Marcelo penyala komi na ba niveau afinga ba pasteur roy wana o eza ya liboso te afinga bango o eza kutu ya liboso te mais ya liboso pona ba pasteur Marcelo ya liboso penza pona ba président bande konanga ekozala pasi pe mawa pona bino bokotelaka penyele bande konanga dans la vie toyebi ke eza na bato mosusu déjà bakola na bakanda na bango mais nga nalobaka toujours et encore ke soki moto osala mabe ezalaka malamu mingi ezalaka penza malamu mingi boyebisaka motu keno osala mabe pour que a changer bizaleli mais soki ozoyebisa motu te otika ye kaka non parce que olingaka ye te parce que mutu o penza olingaka soki azosala mabe la famille je m'excuse okoyebisa ye ke non omoni oyo ozosala esalemaka te ezalaka bongo mais soki olingaka mutu te otika ye akende ka boye asala na ye bisalasala makambo penyala azosala eza mabe na ebandeli wana ka ndenge abimisaki ba makambo ya ye na pasteur Mike Kalambai batu nyonso bakotela ye mais oyo akomi ti kofinga bakonzi ya mboka akomi kofinga basala nzambe non wana eza lisusu bien te ata moke te la famille yango bebiloko ya kitoko yomelaka nango te ezalaka bongo la famille tobosana pe te ba concert ya pasteur Moïse Mbiye eza le 19 avril toza na concert ya pasteur Mike Kalambai et ozala na Zénith de Paris et ozala le 26 mai alors bandeko nyonso tosengi na bino tozala kuna to soutenir basale ya nzambe ka ndenge ezalaka. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyrs avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyrs avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution ezate. Mais jour le 19 la famille et kozalande somo stade des martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka
le 19 mai na stade de Martyrs avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de Martyrs.